Bon, Nzamba Koumama, ndeko na bango Blaise Makazali. Je crois que ils ont des mois de temps. On a bien sinon puisse me soutenir, mais tout bana ba YouTube nangai. Bon, moi la déjà biloko ndeto tchana na niveau YouTube parce que Nzamba kanga biso mukene langa nae na évangile et la lisunga molimo mo centre musala déjà Nzamba to sali et bientôt là ba on ndeko na bango Blaise Makazali na scène musicale mais tout bana chaîne YouTube nangai. Bon, on a déjà misala tout ça. Ouais, ministère nangai na bandi yango ça fait 3 ans. Donc le temps en 2022, on a 2019. Donc quand jusqu'au 4e année, na bandi na mois de mars. De mars au tout l'école de tout ça les 3 ans. Na otaki mboka Afrique du Sud, de musale bandaki. Dieu m'avait béni avec un montant presque de 5 à 6 000 $. Là, la commune de la ville de Lubumbashi, prenez ça. Dieu m'a recommandé le peu qu'il m'a donné là, dans les sangs orphelins de la ville de Lubumbashi. Je crois que chaque activité dans la ville de Lubumbashi, dans le stade de Kiwele, on a remis tout ce que Dieu nous a donné, le peu, tout ce que foufou, on a donné ça aux orphelins. Et on a ça à 40 $. Tant que nous avons un sacrifice au sali, que nous avons un sacrifice. Il y a un sacrifice au Bundo, la musala zoke banda. Ndete au banda ministère où il y a église, assemblée chrétienne les élites de Dieu. Et tout banda qu'on a balabala. Ensemble avec banda la balabala, tout tandi bakiti na balabala, ni tout tandi ka bakiti, tout tient instrument na biso ko louer, bakiti ko louer, tout banda musala. Oh mama mama na lobe mama dele mabondela tolo na se mutupe na moi olemba te mama dele mabondela isika nyonso zali na vinanga na sikaka soki na sepelisio papa na vinanga na lelaka soki na triste o papa na vie na yo kaka bien ce que zinga dans tes bras ministère yo sans présence no tina nangwezate Mbote na bino bandeko balandi chaîne tolo na seto zana bino ensemble to ana bino ensemble to ko beta kama solango ndenge esengeli wana pesi bandeko balanda kabiso pe bokomela kabiso partout bisika boali to pesi bino merci pe mbote na bino et surtout mama Amina Evrodes pene na biso na bosanité mama Esther Chagi Charoufa Bongo aza toujours wana kolanda na ser Mireille Oyons na Paris mbote mingi bandeko toye na ministère ya papa papa bokomona ye tango bomoni boba wow papa akenda wapi ye moko pe akoloba tokobeta masolango oyo etali ministère na ye mingi boye barati bo papa tango bomoni papa azana ministère papa zabo ye moko akolobango pe bokoyoka mbote papa. Bonjour ndeko na ngai na sepeli mikasi komona yo. Bonjour na bana nzambe nyoso partout dans le monde ba Hollanda biso. Nzamba borfelin pambola bino. Merci beaucoup papa. Papa bandeko baba otala yo. Batuni nanu papa akenda wapi to koyebaka te papa za wapi. Bon Nzamba Koumama ndeko na bango Blaise Makazali. Je crois que ils ont des mois de temps. On a bien sinon puisse me soutenir mais tout bana ba YouTube nangai. Bon moi la déjà biloko ndeto tchana na niveau YouTube parce que Nzamba kanga biso mukene langa nae na évangile et la lisunga molimo mo centre musala déjà Nzamba to sali et bientôt là ba on a ndeko na bango Blaise Makazali na scène musicale mais tout bana chaîne YouTube nangai. Bon on a déjà misala tout ça. Mais papa bandeko mingi ba ko talaka ba ko tunaka ministère tolingi bayeba pe bayeba ministère au bandango quand ministère na yo. Ouais, ministère nangai na bandi yango ça fait 3 ans. Donc le temps en 2022, on a 2019. Donc jusqu'au 4e année. Na bandi na mois de mars. De mars au tout l'école de tout ça les 3 ans. Na otaki mboka Afrique du Sud, de musale bandaki.
Dieu m'avait béni avec un montant presque de 5 à 6 000 dollars. Là, la commune de la ville de Lubumbashi, pour ça, Dieu m'a recommandé le peu qu'il m'a donné là, dans les sangs orphelins, la ville de Lubumbashi. Je crois que chaque activité dans la ville de Lubumbashi, dans le stade de Kiwele, on a remis tout ce que Dieu nous a donné, le peu, tout ce que foufou, on a donné ça aux orphelins. Et nous avons ça à 40 dollars. Tant que nous avons un sacrifice au sali, que nous avons un sacrifice. Il y a un sacrifice au Bundo, nous avons un banda. Nous avons un ministère où il y a l'église, l'assemblée chrétienne, les élites de Dieu. Mais tout le monde a balabala. Nous avons balabala. Tout le monde a balabala. Ni tout le monde a bakiti. Tout le instrument a besoin de louer. Bakiti a loué. Tout le monde a ça. Yesu azalia nzambe moka bandi évangélisation. Na fula batu nyonso okutakawa na kabola invitation te. Nzambe moka toucha batu tolongo la balabala, to continue ta lopango, to tongeli nzambe sika, to sombi ba instrument, to sombi biloko nzambe, kaka ndenge nzambe toucher batu ti lelo nde musala zo continue. Parce que papa tolingi toyeba bayi bazolanda biso bandeko bangi bayeba na kata manaka na biso difficulté nini komelaki na kata ministère difficulté nini ministère na kutana difficulté moko na rapport à vie musicale la vie musicale na zaki star batuni bazako oluka ngai frère Beziaka azwa 500 dollars pour y transport 1000 dollars à transport mais là na comme ministère comme différent na ministère ce qu'on a comme que luka ba am donc il blesse makano sili dozo ke landa mundimi mo bazo vivre na mai mundimo za na kata hôpital au souffrir faut kende faut prier pour naye mutu ala ba problème faut landa ye na lala matanga tina mo ke lala matanga donc okumo sala makambo zo ke kalozo mo na via star elongo do yeso ko mamo star do yo faut quitter pour gagner les âmes baza important na mission nzambe donc ça qui chemin mo facilité via ministère pastoral mais na lisungi nzambe lo nzambe na benga biso. Merci bandeko wana boki papa be à lobby papa à lobby makambo au total ministère awa to kota na sujet na biso to kota na sujet na biso o etali délivrance papa bandeko mingi na kati église bazoya ba koyeba kate délivrance e koleka ka ndenge ni ba délivrer bango ba ko sala kaka mabe bandeko bangi bayeba délivrance ezani. Délivrance, c'est la vie à moi, Nzambe. Moto yambi Yesu Christ Masia automatiquement déjà bimi na monde masumo, bimi na monde aliwa. Tanga yena kat église, délivrance c'est comme la kira malaria et un processus. Délivrance c'est comme même 20 ans. Et ça processus ne ministère ngana zanango. Délivrance c'est le ko sakana ngote. Au monde somme tabel malade ya rambala moko. Mais pour bika ba peso malade qui c'est na tongo, malade na pourquoi. Il faut 6 à kir. Bako katolo kir même à 20 jours à batonga. Mon remarquer so comme na 6e jour qui déjà bien. Mais il faut 6 à kir, so kati kir malade de zongo souffre makasi. Et ça demande délivrance, mutu so ya mbi Jésus Christ. Il faut que la processus de délivrance. Na cadre ni. Biso to botem na ba famille oyo. Ba parents ba botem so ba ba nzambe te. Mutu nyoso toza ba koko to uti na bango mona bazaka posala ba koko. Au fur et à mesure biso na kati to yokuta na nzambe. So ba makila to botami nango wana e makila bokoko. Eza na maloba liko nango. Muso abotama makila ba lakelo mabe ko balate. So to landelo bienté na délivrance. E olanda yo. Eza ba tout makila réclamation ataza na poto. Atane en Europe, nous avons un lien famille qui réclamé. Au vivre ma cambo et salama na famille na bombe na poto. Nous avons en Europe, nous avons bandoto na lupangu ya do ye bandoto nete en Afrique. Talando za nzo tapa mande ba okay, muli moneza contrôler côté. Oko sala ke lokote. Délivrance c'est un processus mobile. Et sa vie de kendara na mutu malembe tapa délivrance c'est le domaine belé et ça là un monde na mise à part de vie à délivrance à vie mususu donc moi na nzambe ya solo il faut la délivrance dans tous les domaines kasi to komonaka baye ba délivrer mutu ba délivrer
frère ou sœur ba délivrer na makamba bande ko sala mais to vandi so to mona azongeli yango lisusu o mona zo kinera délivrance zo lekaleka o mona ye azongeli yango lisusu ezala kanini Bible biso milimo mabe bimi na nzota moto et que na ko so esprit puissant ko lekaye ba yo zonga na nzoto na batalango ndo mona so abondeli pona moto milimo ke moto na ozonga so makambo na makaspa ni suivi ezala kité au monde après délivrance il faut suivi à prière ezala ko leka nezaki liboso parce que so suivi à prière ezala les milimo na écoute moto na za blende ndo mona moto na bikilibela mais so ezate ba bondeli ka lelo amen le ozonga mona moto na 2 jours après zongeli so makambo na makasi l'esprit na ko côté vide ndo mona biki délivrance à processus mobile eza vie ne ba bondeli ko bika ki na yo mais sauf que va protéger qui yote donc va protéger côté mais limone côté vide ko protéger ngo siko wana siko bosala kandengi ni boko zoya vanda na église ou bien ba nini bo yebisa ipona za protéger ko protéger ça ko vanda na église té ko protéger ça suivi à prière au moins les to na pas mon ngangati après le vœu ba examen après so ba ki sur l'hôpital tant ma bimisio ba pesa mtu suivi mo zo Hollande tonga na midi tonga na poko Bible bi prier sans cesse d'autant aussi sur service à délivrance faut to ba Hollande là aux ba séance ba prier ce que to kota kota jeune si le cabo tout ça to Hollande lo pas fait que milimo e bima ke kende au sala pa na vie pour ça to tikendo on to bonne to tikendo wana vani na zongi no bongo moto na zongo so mo pagano fois 3 ko le kaliboso. Donc, on a un grand travail, on a un grand service. Il y a Hollande la bampate. Photo Hollande la bampate moko. Bokati Singapour, Hollande les kazonga sur la Singate. Donc, c'est dans ce sens-là. Vraiment, pasteur, la grande sœur Mireille Oyons, na Paris, à Koumaki, question à Tunaki, Mireille Oyons, Mbote Mingalobi, Alpha, Tuna B, pasteur Blaise. Pasteur Blaise, tokoye bandengi nini ke mutu oyo aza délivré ba signe ni lakisaka. Il y a beaucoup de signes. Signes le en art spirituel. Les gens mutu mususu na vie na ye avant na libala te. Bandoto n'est pas l'autre mingi azana ndaka libala na ba fête. Avant na ndaka libala il faut délivrance bana bandoto na ko remarquer bandoto en ekei. Parce que délivrance physique et banana spirituellement. Bandoto ne limo au moins peut ou la ta côté na procédure à mariage défense monsieur za molimo kanda au moins koko na bino bota kabino za kanda mingi yo posa colérique au boti bana ba colérique au ko rater opportunité belé na sakanda libali ko kimi na sakanda zala mobali boba gisement na mobali bango balo mo so sakanda bra kimio c'est un esprit zolan et tant déjà te délivrer spirituellement na nzo to ko remarquer ba symptômes ne longwe aux hommes takanda aussi les gars sauté au moment où nous sommes allés na zalaka ngaba na sila kanda na zana ngo sila esprit on ekei ata moi ba séquelles et aux alaté ekei suko ezonga rasoke kutio prière longwe au mon esprit na zonga mais suko ekei suko ekei Kigo pasteur bondeni tokoyeba ba délivrance pona tozana ba église belé mingi ko délivrer ba pelisaka moto nes église moza kota kingasani wana pasteur a ko délivrer ka moto apelisi ba moto na mbabola bato ba ko yaka ba ko sotaka ba moto wana to yebite siko to ngito tuna tozana combien de sortes de délivrance problème des asko wana bana nzamba zo kufa parce que na ozanga boyebi na matière de délivrance toi on a 2 sortes toi on a doctrine na sacerdoce. Doctrine est comme dans la Bible. Bible dit vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris au nom de Jésus-Christ. Premier processus de délivrance en Gouane. Hier soir ça là on aveugle. À côté un aveugle on a imposé ma boko bika. Tant que le boko a tout aveugle moni abina on a pas trop banzete. Il fallait tirer il fallait continuer. Soit il y a un sacerdoce. Quand on parle de sacerdoce, c'est le même système non. Sacerdoce, c'est selon l'inspiration à Kayamutu. Ne pas se battre pas une erreur en Gouane. À mon cas, si je suis abondé pour nous mutabiki, à comment maman vient nous comment te kaba mai, ou bimio comme une idolâtrie. Nous avons ça là pour nous mutu wana. Ce que Yesu sala nini? Azu so ina ina mabila sangisi, ache na misu. Avec Yesu qu'on arrive.
Exactement, bâtiment sur ce côté, on a avec les aragues, à chaque soy, à chaque mabelle que soit la mise. Non, exactement, nous sommes abonnés pour la bigimba. Ce que biso, ce qu'on m'a bien ces années, son a chaque des soy, na chaque mabelle, mutabiki, comme doctrine n'angai. Bâtiment sur baroya, chai soy, chai soy, chai soy. Tu vois, tant comme ça, bâtiment, on a chai soy, comme idolâtrie, obimi. Le rôle de la Bambaboula, jour où on a dit que le ministère de Bambaboula, les bandes. Dieu peut te recommander, nous avons recommandé à Salina à côté de l'Élysée, à côté de Mboka, à côté de Fakazo, à Mungwa. Mungwa, quand tu sales là. À quel on a source à maille, à déclarer que bois qui mboki biki. Mais c'est Mungwa. Mais tu sais que l'Élysée, bah, tu sais, on a ça à Mungwa, on a ça à la Libaya. Et pas seulement te dindi à 5 nzete. Il y a un nzete, bende pas seulement. À ceux qui sont mongouatés. Donc, tout boy sacerdoce, c'était na prière. Mais est-ce que la monotonité? Il faut pas les gagner dans ma colopo abika. So monétique la monotonie, l'ongwa l'église au bon idolâtrie. Dieu peut nous recommander de notre talent pas. Maman za mazo sangai kanayo. Bakanga mabala na bino mais yo faut so melanza me dikazi masanga. Au pied nzambe. Yo bano pied nzambe masanga. Pour pas passer le massang. Dieu l'a inspiré. Le caméra a coûté un mingi. La Bible a dit que si on massang, c'est on va passer le massang. Et là, quand on a bon, nous avons pendant 3 jours sur la maïté. Sur la maïté 4e jour. Tout le monde se quoi. Et ça te battu sur la maïté sur la maïté non. Dieu t'a donné l'inspiration pour na kaya mutwana. L'air qui n'a moni belo bokanzam. C'est ça sacerdoce. Si vous pouvez comprendre mal. Comme de la doctrine, ici, le la sacerdoce, au côté de l'idolâtrie. Voilà. Merci, pasteur. Nandenge ezali bongo. Totambola na famille. Na ba famille o tobotami. To komona famille mususu bazali na makambo mabe. Siko etake moto o ayebi. Ate famille nanga ba na makambo mabe. Ba famille nanga ba koko ba leka na ba etape moko mabe. Ba koko ba sala mabe. Ba koko ba sala ba crime be ndenge na ndenge. Et c'est mon toit pour sauter les premières à yé moko l'église ça qu'on signaler famille na yé à yé mon église à yé ka kokima une église à yé koluka délivrance na yé moko. D'abord appel bisom to lukanza mais nzambe nem ta luka biso. Biso ba nzambe to ka ambassadeur ba sala ke na élection te. Ambassadeur ba pona ke na mokonzi na itu comme osambela. Nzambe nem ta pona pour sambela za be fort na hote. Wana liboso. Yami bale. Ma famille to wuti tellement na lubengwa wuti na bonganga wuti na bokoko ezala ba famille so batikela mo ba loi na Jérémie ezali Jérémie 35 verset 6 je crois au moins na Jonadab batika loi na kata famille na bango ke bino nde boza ifo botongaka ndaka matiti bomelaka ni vin nini doza ba famille so ba bino bo ezala ba famille so même hamburger yozolia la poto eko botolo bitumba na ndenge nini wana ya una lobata bakoko na mino bakolaka na likayabu bakolaka na Thompson na tombi na mbota mbabula parce que yo leki loi wana komoko lia hamburger ba frites do bundisi makila to yena makilo a créer histoire asika lande la vie abatana vie komba makile zo bando bundiso pano ko koma na vie oyo biso bengam na vie wana te eza ba loi famille bondoki na makila nyoso ndo moni wana kindoki ezali makila mututu na makila même yangai kindoki ezali parce que faut kutana makila moko oyo ko effacer puissance kindoki wana eza makila na Yesu Christ tango yambi Yesu Christ pa et détruire puissance makila famille na bino et tango détruire ngo ba démon na ba biba no lando suko pour ba démon ba kendaka te so ba ke ba no zonga esprit familial les olanda landaye faut bondise ka zonga kana lia na biso ndo mona suka abima attaque na ndaka famille azanga kate mona mutana poto kasaka shebiso fana zonga na ketala mama eza mabete suko zongo yo comme ketala mama ya ndeni motele kwa mama obutu tous ces esprits na mtebenda do yo mo évoluer zate si na kutana ndiko moko na mboka Afrique du Sud tous donc na Lubumbashi mais c'est ça azoke en Afrique du Sud azumbu on a billet pas qu'il ne voyage quand les azumbu a billet ba bengue petit frère non na kina maladie fort et ça réunit biloko toi teki biloko tout pas qu'en Afrique du Sud mutunu ye moko bima na famille pas qu'il le maladie le qui ne kale asimi bon pas voyage amoni ngala bita kende soko au salaire ba réclamer
Unde konanga pe na bikende yaya. Via mutele maboka nzambe kende. Ndikulenga pia mukongo azumbonga tindi ba soigner leki. Tanga mbongo yokombi ba soigner leki leki akufi. D'abord un bon nous senga voyager dans un pays de à voyager le lot azonga kin azonga le pas ma famille. Tu vas réclamer mais na moyen moko bo. Il y a des esprits venus dans ma famille qui montent au bimate. Au moins la pour toujours réclamer. Ma cambe ici mais comme la pour ça na zonga na Afrique. Bunda place aux alines zamba au côté. Yo me donne na bunda lo la mona mobali. Loko lo bimaki na bimi na kepo na zonga te. Papa esprit familial elanda Yesu. Taka Yesu ba parents ba balandi o to loko partout Yesu bo lukanga ndeni. Ngalo sam sala tata ngabo lukanga ndeni. O azande ko ngeza na vani na yambi Yesu Christ a répondre bango. Esprit famille ko luko même les États-Unis. Ils ont qui au moins on t'a zumbonga tongina na yete atongelo mona tongelo pour la famille. Bando tongo comme le ba mbongo yemo comme le ba problème bato bana potebele ba kutela makambo mbongo yemo comme le ba problème na famille mbongo yemo to boite to sunga famille mais so comme un esprit moko zo benda yo net serviteur net loko moko bo bien aimé ko kanga yo ke bongo na bato ba bengama ngai na ngabe motema malamu tikana sunga siko nzambe pe ko tala moko sunga servitude pe zali servitude pe lekana kata ko sunga okurema ke zo sunga bato me remercier mes ate au moins boule ozanga mto salisho ate papa ngasi na mona muto ana mbongo boy lo ya kabila neka bato ti atikali 100 francs na vie bato ya sunga batala pe ete yo zo kabana ninga normal et comme servitude nzamba ko salo to yokoma nzambe ya bato te bato fo baluka le pambole pa nzambe moto fo bunda na vie moko ko ide moto mais comme servitude te do yo no zana makambo tu ya famille koma pa na yo moto abela yo moto sala boy ya okangami o salo ko to ninga na te oko ninga na te ba obenda yo eza mabe tala sko mkolo yo kozanga tuna bato wana les mêmes bato wana ba finga yo les mêmes bateaux pour chola ya longba wa akabarate muto zoko kabela pino c'est ça me bela ça asunga batile keleli bu muto sunga zate ozoko sunga batute bazoko utiliser yo boya biloko na papa yo moko na mi bongisa nanu ngava na peso ngamo pe na zo position na vie yo zuna position to sunga batu zo sunga batu na yo mo zo position kelela tala batu na zo sunga ma na kata servitude tu vas créer on a yo mbongo zu pour sunga la famille babi yo balate baboko no molimo mo moski toko yo balate mama mi bala mbogo ba no pombongo ne zonga na famille mukuluka ko bali mo balo bali ba problème ko ndako na biloko ndako nzala ndaka ba souffrance mais lena saki na mokili na saki bote bazo réclamer yo zonga na vieux za na okala sulu ko na vieux il faut prière ya ba kabonde to zoluka benga na milimo na pour vivre excellence ba olandela yo benga na milimo. Vraiment bandeko bino mo boyoki bay oyo papa lobi may pasteur Blaise lobi bino boyoki c'est Mireille Oyons oyoki maloba oyo papa lobi mama Anne Kalamba oyoki makambo papa lobi bandeko tout bolandaka ngai boyoki o makambo papa lobi vraiment papa lilobano ya suka na oyo talibe délivrance lilobano ya suka nde to se manakata manaka na biso na ko ça peut plan nzambe eza domaine moko négligent côté makila na yo zana bitumba to zana poto to za wapi bitumba zana vie ya mututu vie à délivrance ça vie à chaque jour vie à délivrance va une vie à sanctification à prière ko bana vie wana nzamba okangola merci. Merci bandeko bo suivre matin kolanda manaka na biso o ezali émission to yambaka beba serviteur de to yambaka ba pasteur oyo to yambi boyebi pasteur Blaise oyo sala orphelin chanson orphelin boyebi yango pe betaka o awa tozana kati église na ye bandeko oyo bolingi bomona place église ezali papa église ba koko mona ngondeni opela ni matin binote ngina sola directement na papa akoyi ko sala ndengeni nabike kokutala baka makambo tolobi eza TV tolobi mokie nabite na domaine ni no remakaka mo bando tumoka bien te osantaka mo likambo ko boye to ko sunga yo na domaine na musalo tuzo sala donc église eza na Njili na quartier 6 na avenue Kolo numéro 1 référence za Wenza 6 ou bien Thérèse Sainte-Thérèse soso komi na batutu ba église orphelin to poko benga so na nzela téléphone na plus 243
81 16 70 043. Donc plus 243 81 16 70 70 043. Bandeko boki lokole à papa ou ya pesi lokole bino pe bolingi pe bo soutenir na maïnio surtout nzamba tia na kati bino bolingi bo sunga pel sous église bo tia oyo esengeli pour l'église kende liboso tonga kende liboso bo robenga na numéro wana bo bengi bo koyamba papa pe bo sungi église pona to monaka oyo makamzambe tout aloba na bile papa et surtout oyo est très important ko sunga église pour l'église kende liboso papa zaye moko azako bundana. Tous en opération moko auto lancé. Dieu m'a dit ça dans le voyage. Je crois que tout le semaine, il fallait que tout le monde semaine. Mais je crois que mardi prochain, tout dimanche, au Banda, tu as remarqué dans Mboka Nzala, ils ont été dans la mabe. Mais tu as connaît que Kuluna, Mouibi. Mais tant que Banda tombe dans l'été, on a comme 15 ans, on a le téléphone, on a bimsé les lichettes. Il a poussé à comme la lichette en années. Nous avons ma perception mission to réunir ba jeunes voyous, ba jeunes délinquants, ba orphelins, ba nini, ba lamba ba rolia. Donc na tonga to pesa mo bila rolia na moral. Ba le je me dis ni se fina tonga zo ta rolia. Pour ça les bila ba papa ba ba la tonga ti balala. Na bilondo ko michi azo te le rolia te. A raté te na butu. Pour les boumanza les arana matoité. Nous avons blaise les sabangs. Ils ont balanda qui yesu tale belé. Bazaki tellement belé. Yesu le bina bango. Ba yeko le bolé sabatouan. Ba les sabangs 5 peines à 2 poissons les sabatou. Donc voilà l'opération tous allons tout lancer opération na yo pour l'andabiso. Tu peux être touché frère besoin 10 sacs à l'os, 5 sacs à l'os et nous avons osé ba repambola. Merci beaucoup, pasteur. Merci na maman Anne Kalamba ya loba ke azoya azokoma dimanche il faut amona be pasteur basa la descente na orphelinat. Maman pasteur yeyo kokoma na oyo okoma dimanche yeba lundi okomona papa boso la ndenge ni makamango koleka papa zali papa za papa orphelin nyonso te koleka bien. Merci to komi na suka manaka na biso na pesi bino. Merci mingi na bayi nyonso tout bozui temps vraiment kolanda manaka na biso kimia etika na mabota na bino tokutani mbala sima. Ciao ciao. Na vinanga na sekaka soki na sepelisio papa ye na vinanga na lelaka soki na triste o papa na vinanga na yokaka bien soki ozinga dans tes bras ministère oyo sans présence no tina nango eza te. Oh mama mama na lobe mama lele mabondela tolo na se mutupe na moi olemba te mama lele mabondela sika nyuso zali